juge akufeli mboka ça n'est rôle national kosengi na bajuge basima botala ntango bazosambisa bango namoni si ya kamere juge alongola masque yango tolobi na bajuge batikali moto moko a utilisé sous micro ya bango te mais kamere azoblage na fait il blague avec le fait parce que quand le tribunal a 48 ans 50 ans 60 ans de prison on voyait kamere il n'est pas congolais. Un caméra est un boulot. Quand on fond de intimider, il y a pamba. Intellectuel. Non, bourrique. Ça montre quoi? Bâtonnion sur la présidence Bakoufou. Presque. Et puis, mon soumis va soigner Bango. Et aussi, parce que poison est contre un niveau élevé. Bâtonnion sur la présidence, parce que vous respirer, produit toxique. 2020, papa. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalés sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Moko, Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala twende X-Bass Marandura tika ete kimia eumela na mitema ebisika nyonso bozwami bandeko balandi ya Africa Info. Merci Nabino. Lelo politique info toye awa na lombango parce que actualité oyo ekwei lisusu boyebika ke photo luka bato ya solo o balobaka pona mboka Congo ya mwana toye epa ya prophète John Gefa e bandeli ya mois ya juin to banyango na mosala ya Nzambe eza bénédiction pe pona biso bandeko batali prophète John Gefa to bandana na kopesa mbote moto na Nzambe mbote Steve Kambanga kolo a pambola yo to banana prière Tata na lola lokuma sandole zonge pa na yo premier mois ya juin to bandi yango yo tambola na biso ata ba poison yo tambola na micro bazoboma biso kasi yo zo batela kolo sunga biso na émission pesa journaliste mayele boanya intelligence pe pesa nga su mayele ngana limwa yo saint esprit kamba kati na ngai ona koloba ezaka bo solo pe esprit kati na yo banana biso pe sukisa na biso na kombo na Yesu Masia amen. Amen. Bandeko balandi toza bongo awa tosolola mwa makambo ebele ezoleka na politique ya Congo po tozoyeba te un prophète John Gefa tozwi sango to vérifier to bani lo sako tenga na mbuta mutu ifra sako papa Gefa lo sako mitano pe to papa Gefa lo sako mpuko alia kaibendete papa Gefa lo sako soki likofi eko beta mesa te mosape kokoka papa Gefa lo sako lo fundo ya mwana ntaba esuka kaka na moto ya makala papa Gefa lo sako Congo ekoma poubelle ya bato tango ni biso to kobonga voilà papa Gefa lo sako chokoli londe mokonzi ndanda pa molani vraiment bon comprendre la prophète John Gefa prophète tozui rumeur to lobi bien ezana nous confirmer te lokola mokonzi mboka bimi azana Congo te yo po yokion mais nécessairement toza bato ya sécurité te. Mais le internet est comme la télévision du monde. Place nous sommes mutu à cause de découvrir parce que internet est une blague était ceux qui ba email rumeur nous c'est pas réalité te papa pesa ngalo sakwa suka papa Gefa lo sako makasi ali Congo kaka na nzete yango to moni ete
owana totika bato bazala mais nécessairement ekozala pe ya solo pe ekozala pe ya lokuta te parce que congolais bapimelaka bato nde biloko ya kolia mpo nzala ezali mais information baza makasi koleka meme États-Unis d'Amérique. Ben lelo covid coronavirus toleki 3000 cas mais tozokende déjà na déconfinement tomoni wana azo appliquer déjà moko ya ba geste barrière tozokende sikoyo bafongola confirmer si la mais toza na 3000 cas tant tozaki na baka mukie bakangaki biso tokomi na baka ebele bazofongola ndeko Steve ozali moko ya bapalanga nsango ya solo na mboka na biso foto ndimaka bato foto ndimaka bato mabe ya congolais bandimaka bato so akufi mais soki moto aza vivant bandimaka ite ozali moko ya kati na bango omoni avant nalekana na covid-19 meme bamikro ezalaki mokolo ya lelo ekomi mbela na ngai esili mpo na bajournaliste bakoti na confinement ya micro parce que bazopoisonne biso na bamikro ngai moko nazoloba narataki bapoisonne alendele après alendele ezalaki ngai oyo nazoloba na raté déjà na empoisonnement ya micro et puis ata mwana mwasi wa nzambe apambola yo me makila ya moto eganga likolo alors yango tolobaki ete bato mitema malamu ata yo kambanga okosomba mpo pesanga mbongo na soki micro me bamikro mosusu euta na poto ezali mpe mwa kobanga moke parce que toyebi te bataliban baya na kati alors okotina misolo na yo na kosomba micro. Merci na docteur Georges na kati na Cape Town osali déjà geste na yo et puis naoki bato mibale misato abandi déjà korépondre kolo apambola bino nalingi namona yango na miso mpo na ndima alors moto nyonso motema malamu tobeti mbela oyo basombela prophète John basombela micro parce que soko ye nango nakotie so eloko oyo te nakozoya ngai na tie ezomona tosali nango parce que il faut kobangisa parce que mboka ekoti na molimo ya ngotobobo ndeko nzambe apambola na motuna oyebi mbongo eteka yesu mbongo eboma mama na tata mbongo esilisa bana mbongo elongola mabota et puis bible ezoyebisa biso na kati na mokanda na 2 Timothée chapitre 1 verset 12 nazonga mokanda na nzambe na boyi kotia bana na nzambe ouais na ba erreur précision fo ezala 1 Timothée wana to photo tanga yango parce que toboyi kotia bana na nzambe na kati na ba erreur alors na ba erreur eza malamu te tokotanga yango na 1 Timothée chapitre 6 verset 10 car l'amour de l'argent est une illustration de tous les maux bolingo na mbongo soko moni mwasi alingi mbongo mobali alingi mbongo bana balingi mbongo ezali source ya makambo nyonso mabe soki lelo bato bazosala nyomi titi na bambwa akosi ya mbongo akosi ya mbongo papa soki lelo mutu azosala akota bakisi mpo azwa akosi ya bambongo ozomona source de maux et quelqu'un était possédé mingi babebi se sont égarés loin de la foi et ils se jetaient eux-mêmes dans les lieux de tourment omoni bato mingi oyo tozokoloba babebi à cause ya mbongo bateki bato kosa mbongo bateki mboka likolo na mbongo lelo oyo babeba covid-19 eza ya solo po sokolo basolo te là c'est le kuta parce que ezali mondial épidémie mondiale. Je remercie et puis je félicite le président Donald Trump, ça c'est un président qui a moni à longue na Messi parce que Messi a moni bango la pelengendu ya poloso bazo favoriser Chine a payé 40 milliards, il a payé 400 milliards. Est-ce que na 40 milliards, na 400 milliards pour favoriser na? On a 400 milliards à longue parce que poloso azo bunamboka na médecine na ndenge na yi. Alors ce qui au Messi a tché batebele na mokili na pasi. Na lokuta pe na kondima te. Au Messi mbongo apesaki na Congo 49 millions, 139 millions pour le coronavirus. Dernièrement, tomoni ebembe moko ya coronavirus na Congo te. Il faut dire la vérité. Pour Jésus Christ c'est la vérité. Tomoni yango te. Toka babiki, bakufi parce que là ba ko somba bibembe. Na YouTube ete bakangi bato wana bazosomba babibembe. Ba ko somba bibembe, ba ko somba trafic d'influence pona mbongo wana kope balia. Mais koloba coronavirus ezate ezali mais eza moko na mawana nzambe na grâce na nzambe nde tozovivre parce que muyembe ebaki na 6e mois coronavirus elingaka malili te abaki na mai tokomi na juin sikoyo ekozala catastrophe non nzambe asala le contraire bakosokoso ezwi biso bafièvre ezwi biso mais ekei tosali eloko te tomeli eloko te ekei
parce que tout le monde est dans changement climat et ça mais Muyembe a profité pour mbongo wana ya oya l'état te alors tolobi eloko lobi nango 3000 cas est belé monsieur tant ezaki muke balongola confinement te c'est que comme belé balongola confinement eza bazo semisa yango parce que biloko ambwa sokolei préparer mbango ozomo eloko balongola pour pas se justifier na bambongo wana mais pona ba maladie wana ekoko kozala pona nga ata na Kinshasa ata 50 ata 20 hein ata 20 mais ba chinois ba ye awa monsieur ba espère ba yawa na awa parce que ba yawa yo de l'intellectuel il faut ça l'analyse avec intellectuel monsieur je te considère hein ba ye awa ba 50 bato ba tie bango na awa na 50 ba ko checker bango ata monga na coronavirus te ba bimisi bango c'est la honte de la République. Hein? République bananière, c'est la honte. Ce qui est ali mboka oyo bato ba raisonnaka mboka oyo penda bato bazali penda bato oyo baza ba responsable ministre de la santé doit être démissionné avec Muyembe. Il doit être démissionné monsieur parce que c'est la honte. Toi bien on est ba chinois ba ministre chacun ba bisa mboka la bango. Bato ba français ba panya na mokimo. Oyo mboka ndenge nini bozoka nga bato innocent. Oh ba na maladie au consulté, fièvre zélaté, coronavirus. Or que yangote, ça montre quoi? Corona est kozala, mais ezali te ba 30, te ba 20, même ba 10 par la ville à Kinshasa. Oh ya 3000 ezali copie ya mbongo, il faut te le bango vérité. Moto ezali capable ya kosi sa coronavirus wana. Ezali docteur Muyembi. Mais non, c'est pas Muyangi. Ezali Oli Ilunga. Ah, Oli Ilunga. Omoni Oli Ilunga ezali na kati ya makala. Hein? Ouais, c'est ça que Ebola, parce que Ebola est allé plus dangereux que le cas Covid-19. Hein? Fièvre Ebola, il a Covid-19. C'est lui, n'a pas stratégie, n'a pas makambo, où il a bloqué, n'a pas vérité que Covid-19 pour aller mais tu as un conseiller Facha ou tu es au Koufa lobby, moi na Canada où tu es au fonction kalaté et pas où tu es au Koufa donc tu évites les arrêts corona. Papa corona c'est bazo Koufa na foison. Hein? Oyebi Sikatenda, un homme est prison, voit les mains de loin, il se cache. Oyebi Sikatenda Koufaki na Brazzaville, apôtre Sikatenda, na climatiseur, Jacques, a Koufaki na climatiseur, ezaki tostique. Hein? Basala kayango, et s'il sakabato. Omoni, lelo bozobane ezinde ebandélité, ezokende, parce que ba installer qui ba climatiseur on a à peu près pendant une année. Ezaki moins de une année, 9 mois. Et kota bangwe belé. Ça montre quoi? Bato nyon sa présence ba kufa. Bato na so ibisa yo. Na lobi ba kokufa presque oyo ba et puis mosume ba soigner bango. Et ko simbate parce que poison kota na niveau moko élevé. Hein? Poison moko élevé. Bato yo so mona présidence wana ba kende parce que bazali ko aspirer, ko respirer, hein, produit tostique wana. Et nous disons au chef de l'État, to sengi même audience publiquement aya manga mbangu noki. Parce que nous défendons la démocratie, tout ne va pas d'individualité. Tout le monde a cash, oh bison de cash, oh bison de Fatih béton, oh Fatih béton, yé cash, yé FCC, mais moi les amis peuple. Hein? Tout défendre l'ogo parce que ma bé est à l'ibosou na biso. 2020 papa. To comment tu 11 mois tu boka makambo na mboka na biso. Nazolo ba insi l'internet. Année action. Kasi tango beti lisola poison eloko ko même mi biso mbango a prophète mikole uteko le ko kaki ke juge Raphaël Akufaki oyo azaki na composition président composition ya dossier ya Vital Kamerhe na ndeko Jamal na bandeko mususu ndeko ana Akufaki lelo to sola no autopsie bimaki lobby ke Akufaki empoisonné mais to ebisaki bino bolongi to lo bango nini autopsie bimaki lobby na tribunal grande instance ya Gombe après sa autorisation hein oyebi Deutéronome 28 verset 28 Dieu envoie l'esprit d'égarement, personne ne peut te sauver. Hein? On l'a dit, Kamerhe il est égaré. Hein? Tolobaki na bango boy. Dossier Kamerhe est un dossier glissante. Et dossier Kamerhe est un destitution, basala nini, coup d'état constitutionnel. Coup d'état militaire au sein matin, mais coup d'état constitutionnel. Parce que dans le coup d'état militaire, Burkina Faso, basala que simba quitté. Hein? Général dans la prison les lois. Alors parce que on a coup d'état constitutionnel on moni batak na ba kolongola ba jama kabundi na kati ya premier vice-président ils a déjà ba signe moko fort alors tolobaki boy Kamerhe tango babengi babi batangi ba komba ba juge ba tuyo ba conseiller président babi tozo ko inviter Amida na Shoraya moi na JB
Subitement, caméra Koloba, si vous blaguez avec moi, je vais mettre le fait. Parce que ma femme, elle est enceinte. Donc moi, si elle est bossa, je dois lui bouger, mais kaka amida. C'est ça que je dis, quand le coana, le cola, non éviter. Moi, si elle est bossa, mais bosso, le cola amida. Kaka yé. Pour elle se passer, je dois zémiter. Je vais mettre le feu. Tolobi caméra abomi, juge n'a poisonné. Mais bah acte à salaki. Et ça, bah acte condamnable. Tout le monde n'a jamais un prévenu. Quel que soit aux alliés chefs de l'État, tout le monde devant la barre, très respecté, ça. Mais Kamera a blagué, il blague avec le fait. Parce que quand le tribunal c'est 48 ans, 50 ans, 60 ans de prison, il a blagué d'un côté. Et puis, 20 ans, États-Unis, 580 ans. Il y a prison. Il ne doit pas blaguer. Avec la justice congolaise, ça c'est manqué. On voyait Kamera, il n'est pas congolais. Un Kamera reste un Burundais. Parce que premier, le 11 Sambaki, na yokaki na kati église catholique ya Burundi na Rwanda, ba osala messe pour ya Kamera ki na Rwanda. Pourquoi non, izaki nango image à lukuta, sans lukuta. C'est papa, internet et la télévision du monde. Awa kuruzi zabimi asisi alobi congolais botelema. Banguna ba kote libino, mais ba Burundais. Soki botelemi te bokoza incapable ya kobenga na banga kosi. Ça c'est le message de Yakuta. Kuruza le Kuta, pourquoi on dit mangote? Alors bien, quel est le ngai na kei mena soka numawa. Moi c'est défendre le Kuta? Non. Na Kinyarwanda. Na moni petit frère Kamere mère père. Azali député par Kuruza na Burundi. Na moni petit frère Kamere, le ngomba Kamere, mère père azana France. Et puis Azali na carte d'identité burundais. Kamera carte d'identité burundais. Tokolobani. Kamera blague avec les gens. Donc pour nayo Kamera on dirait azo intimider ba juge à sala mambo bien. Article 12 le lobby personne tout congolais sont égaux devant la loi. Et personne n'a allé au-dessus de la loi. Azate. Mais ce qu'il fait là parce qu'un directeur cabinet, un directeur cabinet. Mais ce n'est pas ça. Au en Afrique qui le président le plus populaire oui le président le plus populaire. Nani Laurent Gbagbo. Hein? Le président le plus influent, c'est Laurent Gbagbo, populaire, et c'est Roland Gbagbo. Un vrai patriote. Ok? Moto Atiaki, Ouattara n'a pouvoir son des Français. Hein? Ouattara a bien aimé, na Côte d'Ivoire, parce que Ouattara aussi n'est pas un véritable. Selon les rumeurs, il est burkinabé. Burkinabé, c'est un boy barimère, wana. Selon les rumeurs. Ok, c'est un burkinabé. Véritable, véritable. Et ça lié, on a poison. Tozo kende, ti kangana développer les kango papa. Tozo quand on a poison wana. Ozo mona, est-ce que Oyoka, Oyebi directeur cabinet ya Gwago? Oyoka jamais. Le président le plus puissant du monde, Donald Trump. Oyoka ta combo ya directeur cabinet na ye. Bye Donald Trump. Sassou Nguesso 40 ans de pouvoir. Oyoka directeur cabinet na ye. Na lobby non attention. Président ya Gabon. Comme directeur cabinet. Mais Kamera comme quoi nous amener. Plus que président de la République. Mais est-ce que la place on a pas quitté ça? Oui, mais Bible les autres sont clairs papa. 1 Pierre chapitre 5 verset 16 du 5 Dieu résiste aux orgueilleux. Il donne grâce aux humbles. Mi quitter ça. Tout ça que la directeur cabinet ya Kabila awa Nehemi Moulam. Ayo kana quitter. Très calme, c'est un homme fort. Un homme fort, directeur cabinet partout dans le monde, c'est un homme fort, mais ce sont des héros dans l'ombre. Oh, il y a Kamera, moi je suis pacificateur. Pacificateur, il y a détournement et détournant. Il y a bien de l'État, il y a Ngala Mouibi. Bamo Gigi, Babengi Bango Django, Babengi Bango, Oto Bengi Bango, José Boul, Angbalima, Oto Bengi Nini, Iketebi. Ok? Bango, on a un dictionnaire, il y a Lingala, il y a Solo. Osomona, il blague avec le peuple congolais. Tango bazo sambisa bango, na moni si ya Kamera. Juge Longola masque. Et là on ni ya ko intimider. Allo avocat Longola masque et là on est bon maki wana. Ba avocat ba ki bazo yoka juge bien ti. Ba yoka te za complot na bango ye azana droit te ya ko intimider, ya ko pesa ordre na kati ya juge Longola masque. Ya mi balé
je vais mettre le feu. Oh, je suis pacificateur. Pacificateur, les lots sont au lobby. Hein? Babo, la caméra, téléphone, na carte de prison. Azali au solo la na bato ya libanda. Azo sala a plan na libanda. Et les autres kolobani. Juste au moment où je avandaki, azo être rêvé, or que poison ezali kokota. Bato RTNC. Nyonso basalaki bakanga bango bakende na justice ekata makambo. RTNC c'est bango de batiaki ba micro. Ah yango to lobby na ba juge batikali. Moto moko a utilisé sous micro ya bango te. Bo soma micro nga prophète John Ngefa akaki ko soma micro soki okoti batie ba installer batie yango micro za côté station c'est autre chose batie yango ozui micro na yo. Mais o wana to perdre mutu munene. Bato bakokufa na Congo te wapi. Bato ba intellectuel bakokufa te wapi. Ah ouais, n'est pas ce qu'on a bibembe. Hein? Sango tika bibembe, mbongo ezalaka te bibembe na bibembe. Ba lobi ezana nous poison, mais faut ba kota sko yo na enquête internationale pour ba luka ba ye ba siko banani ba na kati wana. Mais nazo ebisa yo poison ya kufi na poison. Juge ya 100 jours ya mateta kufi. Kaka na poison. Avocat général a kufi. Donc bazo sil sa bango nyonso. Mais so ba sil si bango nyonso. Baka ça été bako tchape juge mosusu bache de juge moko lelo ozali voilà rappel azape compétent to bonde la pona ye hein camere suka na ye na baba mogigi otobengi angbalima José Boul. Les pays souffrent, comment les gens blaguent avec l'argent. Jamal a baga okufa so ba ko fakate papa Jamal a ko fakate akufatika bomengo comment mboka ezo souffrir ba millions ezokende mboka ezo souffrir bozo tonga te mboka ezo souffrir bato bozo récupérer yango frère peuple aza na nzambe mais bango na satan tokosuka wapi yango tolobi ete justice sa musana yango amida ya choraya ya bo tu ba convoquer bango ba ya bo kata télévision tout ba sa caméra kosuka ata tolobi caméra abomi juste mais ba acte wa sali non ko intimider même ko loba oyi ba mona so sa erreur akofinga masu abeto libanga raté yo okufa kamieta pa yo mais or que mère ba ikoloba so kameko tapo okufinini kaka mama na ende moto aloba kameko kufa yo aba kamera ba kufi biloba loba hein kamera binana orgueil ya pamba hein oluka bogare zati hein kaka lo fundo ko intimider bato ya pamba conséquence intellectuel nana za buriki hein vous avez un problème avec intellectuel ye nalobi to bato kete kamera pesa cours université ya louvé apesa cours nani Université Californie caméra apesa cours na université ni ya Lausanne docteur ni akeya wana na Grèce ya kwei bazongi c'est compétent mbongo soke l'équipe moto na mido so jolo na misuna mandef okozama elle akwei caméra avec docteur te docteur ngwa bango na matata poyo kaka soba comme premier ministre mais tango basaka libre boy basoka docteur ngote wa bongo non c'est un peu mbongo ba caméra ba mbongo muke celui qui a travaillé avec Kabila combien de mboula azali suna la rebelle caméra papa oyebi ebembe anyoka bato babanga kango azana na mbongo na ana parti munene INC par mois ba futa 10% azana combien de millions de côté hein attention hein ozokomona ba caméra bazo embrouiller bato tolobi non congolais totelem congolais to barel kamoy parce que la famille à juge oyebi sa banoni famille à juge akufi comme héros juge akufi li mboka c'est un héros national hein il faut décorer c'est un véritable héros parce que azaki juge azaki bosembo ndenge mokana nzambe zoloba na 4 na Romains 13 verset 14 les juges sont les ministres de Dieu. Il doit trancher les affaires dans la sincérité, dans la crainte de Dieu. Il va délibérer ceux qui sont justes. Il doit condamner les malfaiteurs. Donc, empoisonné selon la rumeur aboyaki corruption, aboyaki corruption, aboyaki biloko wana parce que nzambe azalaki na hein teko sulama bete il faut tolingi batu ya compétence wana lobi lobi comme la CPI lobi lobi na CPI parce que juge oyo ndenge mokilizo na suka ba juge ya CPI hein oyo azalaki procureur na CPI azali moi si azalaki africain pourquoi juge oyo akoma procureur kuna te akoma kuna te pour nani alors ba décorer héros national biso nyonso jour ba konotika ye vraiment tokozala sima pour rendre dernier hommage parce que un juge appelle si fierté ya mboka et puis yami balé l'état a dédommagé famille na ye parce qu'il a koufeli ya boy corruption. Si quoi le problème est anini ba poison ba magistrat babaki avant ba continuer il faut autopsie a ebimi poison parce que okosenga ba continuer on affaire à 100 jours to ba lukana ba kanga muto yo asali a empoisonné non
moto ya bombami aleki moto oyo atelemi na mayele ba continuer parce que la faiblesse té même soki bakoboma bango ata 20 mpona mosala mais soda kufaka bitumba ti ba généraux bakufaka ba colonel bakufaka ba major bakufaka soda bakufaka bitumba est ce que bitumba ekatanaka et continuera notre ba continuer peuple congolais et vous avez reconnaissance va bango sima na bango poto bimisa muta molimo ngoto bobo oyo bazoboma bato pona intérêt ya mboka mbongo ya bango bomengo ya bango peuple zo bénéficier peuple bénéficier de côté tout a tine ba jugement na bango te bazongisa mbongo ya l'état ba futa bato bien ba construire mboka pour ça le coup ya ça. Voilà, Ndeko Raphaël, autopsie Bimaki, Ndeko Juge Wani, donc Makambo Bimaki déjà lobby, tu es biké à Koufaki na empoisonnement. Pourtant, tu quittes kuna na résidence nae, moi na ebisaki bisoki azonga gari normal, mais ayindi mbala moko libume bandiko vimba, tino na ndenge akataki molimo na butu wana na 3 heures. Mais ya kokamwa ezaka ke mboka ngopani ko koma ko menacer na ba juge. Est-ce que ceux na bato ba ko empoisonner faki za la juge? To ba koka ta ko zo ba avocat mususu. To komi na tango moko mabe. Oyebi juge à part poison ya miko papier à juge. Dieu m'a montré. Ils ont qui empoisonné. Batona ba sambela mais bon faut le vrai prophète va protéger bien. Nous avons les dernières protections c'est Dieu. Quand lui de livio. Hein? To bon délit. Avant que ndekuna opakoli. Avant que ngo chena monoko. O melindambo ata poison côté côté. Parce qu'il y a des vrais hommes de Dieu ici, au Congo. Oh, juge Bazo Kanga, prophète du peuple Azoloba, ma bezali. Et l'opération continue. Parce que Bomi Bobatuba Banga, non, on continue la guerre. Oyebi, et là on se met juge. Bon, on a dossier, on a fait ça. Et ça qui va lettre moko empoisonné. Benaden, non, la commission de pièces, Benaden a ça qui yango. Avec au titre de l'Européen, comme on a 4 boîtes postales. Ce qui est, on va faire aussi, on va faire 3-4 bakufi nde mindele ba détecter ki yango lisusu moya aussi mesu yango ezate ba appliquer yango awa donc ba appliquer yango awa ba pièce oyo obenga pièce nini communication de pièces ba pièce à pièce yango ta ba pesa juge la pièce habité juge pas kamati yango ata boso yo tanga avant la sango déjà ezali kokota juge un homme prudent voit les mains de loin il se cache lelo yo ba avocat nyonso ba juge nyonso na ministère public oyo procureur wana nazo bondi la pona ye mabeko ela été nzambe na nzela mosali na yo simba ye oyo azo coincer caméra jusqu'à suka azo coincer Jaman Jaman kufa kate ko la pambola ye nazo bondi le français Jaman libosa baki français petit arabe anglais tala bato bazo mona so bina milima polo so na ngoto bobo na mboka la la ko le français so mona ekolira bon sikoto lobi yango ezaki l'un des causes oyo bomi pe juge. Alors attention avec ma pièce détachée, pièce de l'échange de communication avec les pièces. Attention. Oso komona tanga zo pesa juge ba kite donc ezaki déjà empoisonné. Juge a kufi na micro na ba pièce détachée. To sengi na ba juge ba quoi sima. Bon à la prudent. Matthieu 10 verset 16. Je t'envoie les brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Papa juge quand on est sous mon kanda boité zoua ba gao ya minene ba lokotango ba lokotango ba poubelle bolati yango kofi olo minde embibo mokola ebi akufa me banga kaliwo alingali wate faire ya lobibo tala simazonga moto azobona ezoti ba faire ba diablete ezati faire du peuple même faire za diablete kofi ya diablete asolo ba pe makamuso zote ya bato nature pété ya biso ba musicien bazote ya biso makasi bolata juge bagan penza oyo balotango pena ba poubelle ozomona pas de communication ga on a soki pièce de rechange détaché aussi bien et ko selo côté yami balé bolinga lisusu ba mikona bango te mutu na moto aya mikona la technologie a évolué micro sans fil les ali sans fil détaché aussi micro na ozoloba ba so communiquer on a besoin tout ça micro sans fil pourquoi ba ressemble yango te base de la prudence parce que mabe koti wana bango e banque ça justice congolais toko banga ngote pe toko continuer yango tikuna su na vato citer na dossier ya juge Raphaël wana batu misupe balobi ke ye à cause apé victime bazomona bazobangela Vital Kamerhe pamba tamsu ye babi aboya kinde ko condamner Vital Kamerhe po bayela ki mbongo po a condamner nanko ye aboya ki abaki aza juste mais a condamner Vital Kamerhe neni babandi no ebandeli procès d'agane bandeli penda bandeli et puis à condamner ndengeni et un collège ya bango ya tribunal ndeko vendre de décision ce n'est pas juger moraye après ça ba fausse rumeur et ça corruption c'est vrai
corruption c'est vrai aboyi corruption mais a condamné ka bandeli boy et puis oh ezali kaka dossier à Jamani hein ba véritable dossier à 100 jours balina noté ba maison préfabriquée ba maison préfabriquée 57 millions pam oh il y a 437 millions et bandina noté yango bo mona juge ba bombi yango pa bango bandi déjà ko fungola yango hein oh ezaka makambo ya ba Jamani hein et comme na pene ba dossier il y a 100 jours oh ebele et comme na noté ozomona no baloba alinga condamner le kuta parce que il faut procès et que na suka sima ba koti na conclave ba ju décision sima batali yango aller juger na ayiko pesa procès ayiko pesa publication na ye officiellement auto ba verdict na ye hein eza ba verdict ya nangate hein ayiko pesa ba verdict na ye normal et puis tout ba condamnation mais pona a condamner kaka sikoyo ako condamner parce que tout ça kana ibandeli voilà nzambe azwa molimo na kimia sikoto kiti normalement muke poto into chité na biso destitution Jean-Marc Kabuni ndenge salamaki na lelo pe mbutu ko misu na IDPS o te directoire elobi ete babi parti kuno nire mama mbutu mo ezana na kati ya IDPS yo ozoloba ni mais ndeko Steve tout solo makamongano bandakala oyebi yango hein nanosaki yango avant bolingi prophète yango za ndenge hein ata simo kimba yango abane ko nose boyede abane ko ata kimba yango bolokumisa kimba yango lelo non ata ko nose ba ko susu ko lo yango lelo te papa hein osokomona boyo nazolo ba yote pa nzambe moi je n'ai pas fait la politique je suis un anthropologue et je suis un eschatologue hein naza spécialisé na misalawa mais na la science politique na salité so que on a komi koloba et c'est nzambe apesi ngai bwanya wana lokola Nathan liboso na David aloba vérité ozomo na bisaki yo Jean-Marc Kabundi azosala politique ya Autriche hein Autriche abi azana mbango mais bon makamaki na ide abose ke makina ye wana hein ba même léopard ko liango même oyo mbwa ya zamba to benga ni chacal akoko liango René de désert akoko liango atika ngo polele malgré ko azali mbango bakoka ite parce que nyamwa le kinyoso na ko ezali Autriche même liyo akanga Autriche te ana mbango DG akalke mbango na ye abosani ke maki hein yango moni na balobi lisusu na nini nanga lisusu nini soko pesinga lo sako na koloba owanga ni masuba est-ce que owanga na nyei owanga na te ozomona yango mais Jean-Marc Kabuni face à la politique ya torti politique ya torti nini torti ya mbangu te akimaka te ya tambola kaka malem mais bana na ye maki na ye atika yango libanda te il faut atimola mabele abomba yango na se parce que ayebi hein motu nyamwa ya kolia yango te ozomona so kamati Autriche okamati torti oza sage na intelligence c'est torti hein ozomona Autriche masina mbangu na ye zoba hein mais torti na malembe na ye mayel Jean-Marc Kabundi ya za ko kanisa IDPS zali opposition ya libela non hein po bango ba idée wana ba saka opposant ya libela internel opposant internel ya zakate rôle opposition ba saka pour une conquête du pouvoir tant que bino na pouvoir bokomi ni majorité présidentielle ozomona et fait que Jean-Marc Kabundi il avait vu que président Tshisekedi dans un montée de pèse il peut lui protéger et réellement qu'on appelle ça liangona na boloko lelo ozomona il peut me protéger or qu'au contraire mboka ezotambola na constitution te mais mboka ezotambola alliance na bakor parce que bakor nde ebomi mboka nde kangi mboka bamosu na bakor ya pelengandu mosu akor ya poloso monsieur nalingi oyo kanga muke parce que toyoka prophète tu es intelligent to fungula bato ron na biso to fungula bato Steve Kambanga trois ennemis ya lobby o bazali koyokana te IDPS ayokana jamais na FCC na PPRD parce que mon collègue FCC zali ni PPRD IDPS amoni bata PPRD ba bomi batu na bango ba marche ko boma na permanence batika bibembe kendaki na morgue na 11 ekendaki na remorque o batumba grillé banga bali bango na makemba tala bato bali bibembe na makemba eh papa batia tongona ki yango so ezaki bango médaille nationale IDPS amoni ne baka Tshisekedi le père le fondateur d'IDPS
bakangi ye prison résidence surveillée. Hein? Est-ce qu'on monte le baki na ye soki Tshisekedi akei akozonga bokata misa Willy Mishika za wapi? Aza Belgique. Comment c'est gagné? Mwela. Au moins Nzambe, à moi la vengeance, à moi rétribution. Libula tima il veut Tshisekedi. Lela koma mwelo ama beso ko moni nga va na miso mino kwa ndeke. Oso ya ebaki. Ah Willy Mishiki. Willy Mishiki. Na kene ko ta na prison na ndolo batoma ko irreconnaissant. Il me connaît ce que je dis. Hein Willy Mishiki. Hein to sali nyoso Willy Mishiki abimé. Akoma il peut ministre. Irreconnaissant ba Willy Mishiki. Oso ko bona. Ya bosani ete Tshisekedi a le pouvoir. Soda simbaki na kingo ayotindika ye. Na landi Tshisekedi yo toujours bunde la pouvoir pour na bino. Soda donc ça qui machoni. Yo poliaka. Je l'ai vu les bandes sont là. Alors simba na kingo ayotindika ye. Les là comme président. Soda aussi mais sur njoto. Hein? Donc trois ennemis. PPRD na IDPS. INC. Kabila bengani INC akoma ennemi ya Kabila. Sima aboyaka kamere na motema moko pa ebaki kamere azali traite oyo kaka penda Judas Iscariote. Judas Iscariote Congo c'est Vital Kamere. Osoka il faut dire la vérité. Judas Iscariote ya Congo c'est Vital Kamere. Na repère son exemple. Bazaki na meeting bango nyonso. Fa ila bimi. Tshisekedi abimi. Matungula abimi. Moïse babimi. Matango bemba bimi tango kamere arima babaini. Caméléo, Toboy, Caméléo, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Hein? La force reste à la population. Yami Balé, au moins, il vidéo, moi, on a mouké. Il y a mouké, les autres, Kamere, Moyibi, moi, non, il y a mouké, Nzambe, babi, bagba mogiki, ça fait Johnny. Bagba mogiki, bagba mogiki. Moi, non, saliboni, yo, au nom de Jésus, tika Kamere, moi, dans le continent, non, pas dans mikuta. Non, t'as la boyko, moi, non, nabi, n'a jamais na moli motonengini. Kamere, ye, alors bon, ça m'a kilote en open ba candidat. Kamere, ye, wana moyi. Oh, les banjelu, Nzambe. Dans la prophétie, dans l'andiment qui dit qu'il y a presse, dans la bateau, on a Congo dans angle spirituel, monsieur. Bonjour, on a Congolais dans angle physique, qui beaucoup de Congo. Tikana lo bandeko. On a katabilamba siko. On si manga, on a katabilamba. Faut pas comprendre, Azara tellement prophète du peuple. Est-ce que on dit manga moto wanga nazo melama li papa ndia ma ale bonanda. Na boy mama pexinga ba journaliste ba mona pour ba journaliste songi. Il faut que ba na lobi songi ba filmer ngai na ndako na bi tika molunga na ti ba veste soki na to pour la peuple congolais pour na souci ya mboka. Hein? Pour na souci ya mboka. Okotika na mbanze mo Mandela. Hein? Na mba so souci ya mboka. Na bi mama na molunga habite papa mela ba journaliste ba mona ma ale bango songi ba ba songi so pas minoko ba journaliste to était là. Ok, bah songi grave. La tête de métal là, c'est Ayana Juliana. Ok. Hein? Pas songi, mais si quoi papa, na ko sepele na mboko ezali béni. Na loba te bande konanga. Le pays béni, prospère, élevé. Hein? Les là bazo ko sala, ba voiture électrique bazo ba produire na Congo. Hein? Bazo na Congo. Ouais. Il a eu mo uti wapi? Oyo pingionga zo tombuka na be. E uti na Congo. Hein? Premier pays producteur ya cuivre. Na Katanga, c'est Congo. Hein? Mais mboka ko za misère boye na pelengendu, mboka ko tali ni faut pour nani monsieur. Hein? Et tant on a tomona bateau, oyo bateau sakana na richesse ya congolais pour na mboka Congo so pesa ngepasi. INC. Kabila bengani kamera kama ila pelengendu. Kamera silaki. Akomaka na mina PPRD. Akomaka na mina opposition. Bah, il y a la coalition pour Aluka poste à Zaginango. Il est très intelligent. Moutamaïle Mabé. Tant que on a parce que Ron Zagini a joué carte le loyo, Mboke Zali n'a pas joué. Mobali ya boyo. Oyo Bokabouani. Hein, monsieur? A ce que Bengo n'est pas nani. So yo lingi mobali wana. Moto Bokabouana n'est pas nani rien. Kamere Kabila Bengi masoni basolaki avant makambo ezala nango. Basé ko binami. Lelo kata binami wana na kopesa ko moko monsieur. Yesu ava kufa. Pilate azali gouverneur JD.
Et puis, non, Pilate. Et puis, Caïphe, sacrificateur, pe chef du tribunal chalandré, tribunal chrétien. On va musulman, on va rappeler yango, on va nous marabato, on va katara kingo. Hein? Bazai koyo kana mukolo moko te. Pourquoi la Bible on a Deutéronome 17, verset 15. Tango bino bozo bimao. Bon bima mo paya za mo konsa bino te. Po mo paya ko bo mabino. Pe ya ko sisa ba recherche na bino. Mais c'est comment il a dit wa Yesu ba yokanaki. Hein? Yango moni kamere pour détruire Congo. 3 ennemis à lobby monsieur Kambanga bazai ko yokana te ba ennemi juré ba sa la coalition ba kamamboka. Mboka comme na bloc cadena autres monnaie. Jamais Kabundi ne savait pas. Il croyait que 7 millions, là, ceux qui a lobby de l'autre 7 millions, ou on a, oh, il y a un congrès, il y a un maboko. Mais c'est la révélation, et là, il y a des institutions, il y a Jama Kabundi, Tolingete, Baimbo Kanyoso, Bayoka, Pe Balandela Yango, Chat de Goudé. Mais à tout défendre le pouvoir, hein? Au monde, monsieur, Kokende ya Jama Kabundi, Bakati président, le colon a beaucoup mibali. Président Tekana le colon moko. Parti. Président Kotambola. Hein? Aux autres moyens sur le destitution chef de l'État. Yango biso peuple trop bibo. Tu dois défendre le parti politique qui était parce que dans le parti politique on doit défendre la démocratie. Parce que quand il y a Kokende Tshisekedi retour au Rwandais au pouvoir et c'est la plus pire. Là tu comptes plus que Hitler. C'est le moment peuple congolais tellement debout, boundé dans mboka na yo pour to barrer. Na quel sikoy to qui c'est déjà Jean-Jacques baseng na coup de cassation longola immunité na ye ba longolier ba tient na prison les gens avaient bisa Jean-Jacques abimi faut ba respecter procédure ba abimi ozoka sikoyo basengi na tambwe mwamba ba longa immunité na ye na coup de cassation na procureur général na coup de cassation ba ye nango ba comme une assemblée na kata Sénat ba boy yango. Mais nani azali bosso ya loi. Mais batindele sous deuxième. J'attends la deuxième convocation. Tolingi pe tambwe mwamba na acte asala ke mamona bakanga pe ya kota pe boloko. Hein? Pe aye baba tia moto soana parce que c'est UN de bazo préparer comme président, il y a intérimaire dans 3 mois pour organiser l'élection. Biso to ba plan wana nyoso yango monete mbutu ezali siko toka mote to s'attendre que et loko moko ya pire et ko bima kala mingi te a to na 7e mois. To komi na suga prophète John Ngefa. Ba Congolais ba s'entendre na nini okoyebisa yo na loba ngo na bandi osano be mission tango nono dali no na kombo makasi boete oloba mamo boe na ba kan ke tokozwa kan wana te po bakende na lolendo oloba mamo be na be mission nanga e salama to loba no mamo ba ngombe ngano tozo ba risque belé sko lelo yebisa batu avertir bango prophétie no eza nini puis basala nini po mabe non Nzambe azo l'exception dans Mose 3 verset 7 Dieu ne fait rien sans tout faire effet c'est serviteur yango la baki d'urgencement président abenganga tokutana mais tokutana maison présidentielle te parce que nako tiata le colonel ngai poison za kuna papa kofia imba tata mokolo akoyi mobange abanga kaliwa alors c'est Yesu peta ngotango ne ko kaite akimaki alors soki président ko yamba ngai parce que makambo su tokolo belaye boete nana makambo Nzambe azo pona ko protéger ye moko parce que le mal est là hein kala mingi te mabezula Serge Sylvain Orolukanga to sanga na émission na lobi bato tous les pas d'accord à cause et fait que Zakaria bimaka na fimbo na nyama wana bazo kumisa nde bakumisa Nzambe te Nzambe ebisinga wa bakozwa te na ndaka match intercontinental donc 1-0 oh le pas 1-1 oh le pas na ebisi pasteur Maneka Nzambe akosaka te le pas akozwa de devant bato nyonso ba ko beta le pas akatana bi omoni yango il faut il y a toujours musika bon boyo kabasai na Nzambe solo eza ba sai na Nzambe oyango to bobo ya poloso te et là on s'attend sur le pire ezali hein jouer tout ce qu'on a tina sur nango pire ezali mais congolais fungola miso to défendre mboka na biso to défendre la démocratie ba plan nyonso bazo sala mabe hein pour le moment to ba hache de guerre to bombanane bino ba combattant bino ba taliban bino ba to bomba yango na total avenir ya mboka parce que le mal est là lelo nazo bisayo kuruzita zo lo bango ya kei congolais fungola miso parce que mabe zo ya bo bimisa bato wana te lelo yo na Goma 2 bataillons ya ba Rwandais bien armés jusqu'aux dents ba 7 km de rapport à Goma mission na bango ezani
tozoloba côté ya Burundi bakoti tozoloba lelo na est na Tanganyika lelo 3 localités na biso drapeau oyo ya Zambien ezopepa babotoli yango awa bazoloba eloko te siko bazokata mboka na so ndambo soki totelemi te tobundeli eloko oyo te Congo ezokende na moputu tala maloba yango nalobi nango tozona banda lelo arche de guerre nyonso tokobomba nano topesa un mois oyo c'est le fait total Congo ndenge ezokende parce que mabe ezobima na 7e mois oyo juin oyo nde mabe te 7e mois mabe ezozala nango soki bosali yango te beaucoup regretter makambo ebele nzambe asanga na mboka botuna Soni Kafuta ntango nayebisa mpo na Mozele Laurent Désiré Kabila tosuka boye Soni akufi te aza wana nde nazoloba azoyoka ngai soki nakosi mpe nayebisa Soni mokolo te na biro nayebisaki yoni tala nzambe alakisi ngai nini esalema to esalema te c'est le moment alors ntango tokutana na mokonzi ya mboka nayebisa yo ainsi de l'internet premier message akabwana déjà na kati ya alliance parce que trahison ekoti mabe ezali on cherche sa tête. Merci. Balinga place au pesa numéro contact ba prière ba makambo ebele. On a spécialiste la prière parce que montana ba prière na ye makambo suka mabe ozomona clarté okobenga na kosunga yo na makambo mboka to bonde pe pona ba konji parce que pour ceux qui okozwanga na 00243 89 610 49 41. Maintenant quoi manze monga fana sukisa 00243 81 857 26 78 et puis numéro à Souka 0243 99 42 937. Nani ko manzembo yo boy. Congolais fungola miso bongo ela les États-Unis. Noir. Azali lokola eloko ya lokola singe. Même histoire les États-Unis d'Amérique. Même histoire na France. Ba yanta ki pe noir moko awa na mutu mon image yango banga bo même akufite. Pourquoi les Noirs vont être faibles? Les Noirs sont sur le continent africain. Dans le continent africain, un quart, deux quarts, ils ont mindele, sont hollandais, maghrébien, mindele, pas pour noir au la biso, il y a plus de maghrébien, monsieur. Au la biso na bangoyo, aux hommes mandé fenêtre, le cola maghrébien. Tout est belleté. Ce qui beaucoup bon. Ok, moi na wana américain na zoemba, ils ont les partout. Pour noir, ils ont minimisé. Mundele même obali ye mwasi soki boswane kofingo abeti abengo nègre vatan eloko apam ata mobali abali mundele soki abeti abengo eloko pamba totelema tolingana mindele baeba biso pe ba noir nzambe moto asali biso eza makako basali biso te makila eza na biso eza pe na bango moko matoyi moko miso moko Zolo ndenge moto. Zolo ndenge moto. Zolo pa mindele za. Yaba na zolo mindele. Odet le salinga boye. Ye mananu. Sikoyo. Tozo mbapala ba africain to telema. Poto bon sambuko. Boga kunga. Nazo mbango na soprano et puis na ténor. Boga fu. Voilà. Asi bon. Ozo kunga wana. Ajeje. Tata mobiche. Ozo kunga wana. Ya chela tata. Tata mutu na ngai te. Olege no yemba. Aya. Asi monanga tiende Mandela. Asi kune. Asina kunanga. Siko ezolo banini yo kakonsekate na zebisa yo. Bazulu balobi boy. Ata mindele banyokola ki bango. Mandela koti 27 ans de prison. Atika kilitete. Bazulu batika kilitete. Nana za président noir lelo. Congolais telema lokola bazulu. Défendons-nous notre pays, belle patrie. Ezali en danger. Article 64 63. Toti yango pembeni awa tolo kama ko déclencher yango cas de quoi parce que pouvoir za ya peuple. Mayele basoke na biso ezali bakata Congo biteni. Yo kama ta Guinée ya mboka moko. Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Guinée mosusu nini? Guinée Anguba, Guinée Matembele, na Guinée Frondondo. Et comme ba Guinée. Lelo oya za mboka mo Soudan. Soudan moko et comme Soudan ici na Soudan. Khartoum na Djouma. Eloko mindele balingo zongela biso bakata Kivu. Parce que le quoi comme la République, parce que le matière premier, il y a 20e siècle, et Zakuna, Babotola yango, pe ekokendete, Laurent Désiré Kabila Sola, il peut pas ata émettre à Congo, ekokendete. Kolo apangola na pesimbote, na maman na batondoko, etika na Genève, na pesimbote,
de Soussou na Papa Ngefa roi de Bossano Nzambe apambola yo Papi Ngefa professeur de la SAP yo yebi yo moko petit ndenge biloko ezali na pesi sumbote na nga na président wa Roma na kati ya London kiri na yo wana osali mpona soutenir John Ngefa kolo apambola bino box likando Nzambe apambola Eric Lele patron ya 20e siècle pire patron Nzambe apambola yo au continue musala na yo et puis mami bomolo bolumbu na kati Anvers yo nde grand prêtre B50D yo nde grand prêtre men Nzambe apambola yo pe mbote asuka na pesi na nkaka nalingi pe moningo ningana te boss egaisolo ningana vraiment ningana papa moko papa Guillaume Loni Nzambe apambola yo ne loko malamu chilinga na mai wana avion de terre tango yokita na Kinshasa wana kubenga Steve na kubenga ba journaliste botiango maboko mosala zobezate il m'a récompensé abi papa tulandaka yo Dieu m'a mis au cœur avion de terre yango wana soki confinement sili kota jina mai ezo kitawa eza somme so tambola kabi ya ministre so pembeni so beta tout na ba gouverner nga zisa no nanti ozu yango Sylvain na ko tiala ba yango nini 10 000 nga ita Sylvain zo mo sala ko Nzambe apambola yo egai sola millionnaire milliardaire otobengi biti milliardaire miti milliardaire tobengi les grands chocoli long tout là Nina Bengai 6600 votes Steve Simboyoka nani wana Sokoko Lorenzo Soki Oboyi kamata grenade ochena munoko kende ko panzana mbunju wa Gagame kukudendo pe kende ko panzana zolo ya James Kabare abo biba congolais bosila na Congo grenade ko yate voilà ezaki John Ngefa vous comprendre mikolo te benga kwa munyere onirera ngwata tukabishina donga Ngefa zonga Ngefa abaye na edo akendaki na loyenge voilà merci nous d'être laissé à la Mégane depuis Switzerland. Merci à mon vieux José Moulumba les Bogards de Birmingham, les amis de Steve Kambanga à Paris, Maître Chouambo mabino besoin contrôler Brandy Jolie Musika Sika Solo. Merci Nabino Nyon Sobandeko tout obo soutenara Steve Kambanga Père Louis Marie de Jésus. Voilà ma baptême boyo. Les journalistes les plus beaux gars célèbres ezali Steve. Ngalo ka malamu na ko supporter tifona loba. Po esanga na motema nyomi titi. Ebenga lembo. Merci Père Louis Marie de Jésus. Merci prophète John Ngefa pour les compliments. Donc ngana bino bandeko batali tokutani mbala sima kande tolobaka mibundela posoko mibundeli te muto bundelo azate. Donc puissance liloba eleki alisasi. Tokutani mbala sima. Merci. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.